Écoutez encore le message. Je vais parler au Mathieu Séguélis. Merci pour le message. Mathieu Séguélis, je vous remercie. On continue avec le programme. Là, l'autorité morale vient de parler. Le message de la paix. Merci Bandeko. Si j'ai eu un processus électoral, on va dire quoi Souka. Dogani, Nakamata, soutien aux institutions. Dolobi, biso bana Congo. Kolobaka, même Bible, ils ont enseigné biso que tout pouvoir vient de Dieu. Le pouvoir qui vient de Dieu, ezali yawa. Tozali o babengaka autorité. Autorité politique, autorité administrative. Mais nous avons une autorité religieuse. Ana Congo ndenge tutelemi bo mingi tozali ba Kristo
tosambelaka moto na moto na église na ye tobundaka te toswanaka te moto na moto akokenda kosambela na église na ye nsima azongi oko tokenda kobeta match poke kobeta soko tonani loko akolia tole soko toza na masolo mpe tosolola nzambe asala apesa moto na moto kosala po bandima kosala politike bazali po bandima mpe bakonsacre vi na bango mobimba makambo ya nzambe bamema biso bacitoyen bazali à la fois citoyen et chrétien kaka yo mutu moko na miso église oza mokristo oya na miso ya leta okozala citoyen eza bongo te bengaka bakristo bana ya nzambe na kati bakristo bana nzambe bakatolika tozali baprotestant tozali bakimbangisi tozali bamisilma tozali bato ya église de réveil mpe bana église de réveil mpe to biso nyonso bana ya Kongo leta na biso azali kaka moko eza bongo te tozwaka mikanda na biso mpo tosala misala na biso ya nzambe na maboko ya leta moko leta wana azali nani tozali 120 millions de congolais na kati ya mbuka oyo biso nyonso tokuma badepute biso 120 millions tokala baprésident de la république biso nyonso tozala basénateur biso nyonso tozala banganga nzambe baimam bapaster moto na moto apona oye alinga kozali bongo leta na beglise ifo tosalaka nzela moko mutu na motu na esika na ye leta korespecte baprince église baprince église bakorespecte mpe bato ya leta bongo misala ekosalama malamu soko leta alobi mosala oyo na kopesa yango na bato ya baeglise okokana leta okosala mosala ndenge leta asengili yo bokoloba biso na misala na biso tosala tokokosala boyi tokokosala boyi ezali kooka me iloko moko nazali komona bana Kongo kaka biso bapoliticien tokomi kolata baeglise po topose famille politique ya x na te l'église eza bongo te nga naza katolike ngai ndenge na telemi mais jamais ngai nakokende epai évêque naloba na ye bino baevêque na ngai bozala contre moto te akokosala yango me bato mosusu balingi kosala balingi kototisa baprince ya église na bato ya leta mpona baintere mpe personnel eza bongo te makambo wana tondima yango biso na CRD tosengi tolingi
par rapport entre l'église et l'État et un rapport fondé sur les dialogues. Vous connaissez ce qui n'a pas l'église, on monique des cambisales dans l'État, pas tout dans l'État. Pas seulement dans l'État, pas bon. Ce que l'État m'a moni a tout dans l'église, pas seulement là-bas, pas bon. Mais pour tout dans tout, la critique na ba radio, na ba télévision, bolongwa na Congo, bokenda na mboka mopaya. Ezali soni mingi. Ezoko la kisaketi kumidi tusu na colonisation. Eza bongo te. Et soto lingi dialogue. Soki bato ya l'église bamoni likambo l'État. Eza malamu te bakuta na l'État. Soko l'État moni na bato l'église likambo eza malamu te bakuta na bato ya l'État. To bongo. Eza bongo te. Et soto dana esengo. Tozala na président de la République. Tozala na ba député. Tozala na ba sénateur. Tozala na ba député provinciaux, tozala na gouvernement. Tozala na esengo. Tozala na ba cardinaux. Tozala na ba évêque. Tozala na ba prêtre. Tozala na ba révérend pasteur. Tozala na ba imam. Tozala na ba nyonso oyo bakotala misala ya Nzambe na kati yako. Mais toboyi yo mutu politique olingi ou exploiter oreille d'église pour se branchir na mabe oyo sala ozali ko violer, ozali ko pécher contre le principe de séparation de pouvoir. Tokani bapolitisien boye bakosala yango tokodenonse bango. Totika biloko wana. Mais biso ba Christ, biso bana Congo, même na l'État na biso, to respecter ba prince ya ba confession religieuse. To batila bango, to batila biloko na bango, to sunga bango. Tokani na bisika toti paroisse ya église mingi ezali tobatila biloko na bango tosolaka na bango mala moto moko te atinda bino okende kobwaka mabanga tokani gai ndenge na telemi bo nakutanaka na bango nyonso ezala boto ezala na koloba makambo kwelele na koloba kwelele ozali koluka opposer union sacrée contre l'église catholique, contre l'église protestante. Donc ozali koluka opposer FCC contre telle église, contre telle histoire. Biloko wana biso tolingi yango yango bozalaki na bokonzi eza kosambela te sika oza lisusu te ozongi tobanda kosambela ti lelo banda lelo nazoluka bo malamu nazalaka malamu na basango na bapaster kwa mokolo na kolongwa nazala malamu na eza te olongwe mosala sika olongi ose blanchir okomi sima église te sima église te ntango ozalaka mpona osalaka yango te bomba okomprendre yango na kotanga bakombo ya bato te me nalobi yango toyibi bino batongola miso balingi bakotisa mobulu na kati yako toyibi bango beso bana Congo tobatila bakonzi ya baeglize na biso tokania bakonzi ya eglize mpe na
biso va respecter autorité établie. Ils ont bon côté. Ya soka na kati kamboana. Batangaka na ba réseaux sociaux, pe na ba journaux, pe baninga mususu tosolaka na bango. Le président de la République. Le président de la République représente les 120 millions de Congolais. Au vote yete, ye muta pour représenter les Congolais nyo. Tokani. Tango, ozo koluba makambo ya président de la République. Pesa ye loko. Est-ce que vous allez kokana? Il faut pour respecter Mukunza Mbuka na yo. Ce qu'on respecte yete, bato mususu bakoseka bino. Vous allez kokana. Lelo, gagna. Lelo, moto azali wana. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Totali kokana baza mibale azali be mort to respecte ye na pouvoir oiza na ye abatila bana Congo mobile akotise kimia na kati ya Congo. Tozali kokana yo ozali tata na bana président république aza pe tata na bana aza na famille bana na yo bafandi yo oza koloba makambo mabe na monoko na yo contre chef de l'État bana na yo bakorespecte yo mpe nzambe akobénir yo tango moninga azali wana orespecte ye tango yo koya toyibe mpe korespecte yo yango nalobi mokili ezali tour okani na likambo wana bakapilikisi pie badongola miso oyo balingi kotia baconflit entre église na pouvoir batika bagene na bango ya mabe ezali jeu diabolique bazali koprêcher contre le principe de séparation ya baluka basala malamu kwa base blanchir mpe plambo na bango malamu
makambo etali élection bazali koloba na kotanga mingi forci bien lelo nakopanza nyo kolanda ngai malamu alobi forcé doti commission électorale en place kwa tokende na baélection bamosusu balobi forcé nizali kolanda ngai kolanda malamu depuis le mois de mars tobanda la négociation pour tout voter loi électorale, loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Oyo bazalaka wana bakunga loi wana pendant 2 ans. Nakusi pendant 2 ans babwaka ya. Toye tobimisi beso nyonso société civile, classe politique, majorité opposition, ofandi sikamo, to voter loi, to kana. Soko to kana kate, loi wana, to kubaki to voter yango, to kana ndenge. Landanga bien. Commission électorale est à 15 membres. Donc, Kabouli va poste. Hollande bien. Société civile, 5 membres. Majorité, 6 membres. Opposition, 4 membres. Total, ils allaient combien? 15. Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez pour signer Zalawana, vous avez voté loi, président de la République a promulgué. Pour signer Zali, on négocie à Boton Boy. Donc, si c'est étape, beaucoup d'étapes, il y a bureau. Poste yo oye bazalaka wana balongolaki tosomisia au lieu de 6 ikumi 7 au bureau 7 tofandi sika moko majorité opposition tokabula poste à bureau tokaboli bureau sur 7 membres, société civile, un poste, président de la CENI. Batoboko Bimisaye, ma confession religieuse. Majorité, 4 postes. Opposition, 2 postes. Total, 7. Makelele Bimaka, Bimaka. Tokanaka, Azana Mikanda. Mikanda Izali. Toyeko Kuma Nadak. Yako Kuna, Batoye Bakozala na commission électorale. Beso nyonso tokutani. Calendrier Tolobi et 14 juillet et 28 juillet Hollanda 14 juillet au 28 juillet la composante société civile majorité opposition moto na moto apona batu na ye kokani tolobi moto na moto apona le 28 ezali mokolo ya suka oya kopesa mikanda ya bato bino poponi tokani ozako Hollanda ozako mona nga nazako tambola mingi na keibo na keko kutana nawe na salibo majorité babimisi bato na bango le 28
société civile baye kopesa bato na bango sauf ba confession religieuse baokani te. FCC composante azali na bamambre pesa bato nga nazozela soki ba confession religieuse baokani nde naye kopesa bato malamu tozeli tata bamama ba confession baokani te. Du 28 jusqu'au 16 août 2021. Autant, combien de mois? Combien de mois? Presque 3 mois. 3 mois. Alors, Nicolas collègue, patience, na rien au peuple Samakam. Na quel cour constitutionnel, na quel cour. Nalobi na kobanga te ozana nzela malamu. Nalobi nazana nzela malamu. Na bagisi mikolo na ba confession religieuse. Bokutana bosobi na yambi bango. Isika bakendaki bakutani te. Bamususu bayo biso toponi mutu na biso ye oyo. Bango balingi te tosala vote. Nalobi okenda kufanda opesa ngai chance na kanisi donc etani na kanisi na bengisi bango. Nalobi bino bato ya Nzambe bozonga bokenda bakei isika bakendaki baokani te bamosusu basi confession bavote mutu na bango baye lisusu na dossier ye oyo ya biso tia ye bango balingi te to vote. Nalobi te tika na kanisi nakamati nzela nalandi mokonzi ya mboka na Lubumbashi bien napesi ye sincèrement rapport. Alobi na ngai kosala ndenge moninga na yo asalaka wana mbangu oki utazoloba na nga bongo président Tshisekedi ayebisi nga kosala makambo mbangu te. Nalingi ba confession religieuse bazala bomoko bakabona te. Nazongi na kanisi nalali nabengisi bango nalobi bozonga napesi bino 72 heures mikanda naza nano nga mpe nakokende na putu nakokoexplike tokani nakokotambola mokili mobimba na explike nakoki kokende na explike tofandi bino bato bokotisanga ya klase nga natangi pa bakatolika naza mwana bakatolika bien Nzambe azokolanda ngai mpe mokolo na kokufa na likambo wana soko nazwi masumu mosusu te nakokota na lola. C'est la vérité, applaudissez. C'est la vérité. Ayebisi bino kwa nango nafandi na bango ezala lesi confession religieuse ezala bakatolike na baprotestant masololi nalobi talatala charte eza charte ya bino nga moto nakoma yango te nga nakokota makambo na bino te nga nakopesa bino kaka conseil po mwana akapesaka na bapa bakei baokani te. Nasala nini nabengisi bango nalobi tala ntango bookani te napesi bino temps mort oyo toza kolekisa bino na bino kokutana na mayele na bino lere mosusu soko bosali négociation secrète bokookana natiki temps mort oyo mais moto baza kofunda nani ezali ngai aza katolike yango wana alingi te asala boye akosala boye nakangi matoyi aza mokolo ya makambo mbuka oyo nayibi ya na mokolo awa nayebi nafandi na bango natali bango na étudie bango nalobi
nga mpe nasambilaka nasambeli mpe nakamati décision oyo ekoya ale oya nasali commission paritaire commission natia bato nyonso résolution ezali naza président ya assemblée mokolo bakolongola ngai mokolo bakoconteste yango mais tant que je suis là eza valable. C'est la vérité, applaudissez, applaudissez, applaudissez. L'autorité morale parle. Nakamati bana ya mayele ya opposition bif nati nakamati bana ya mayele ya majorité nati nalobi bokenda kosala mosala donc mitane namoni mokanda balobi o biso tokokota na biso te balobi eza droit na bino soki bokokota te bino mosusu bokende bato ya majorité bakende ebandeli babandaki malamu suka bango baboyi bakokende te na forcer bango c'est la liberté non bon ntango yango ekoki ngai nanterine ba tokende na baélection tozonga lisusu nsima tozila biso nyonso peuple congolais na nzambe atinda biso na mokili ajuge biso okani forcine ezali wapi soki yo oboyi okopesa bato na yo te nga nasali forcine nayakoleba yo yakopesa na makasi forcine ezawa nga na aplike loi okia na koaplike loi ndenge esengeli na aplike loi oyo bazoloba na bino eza makambo ya loko azali kobanga élection yango nde baza kokusa ke boso sali forcing nazali forcing te nzambe azali koyoka ngai bakomi kosala bikilikili nakoleka bakoko na biso babonge likolo ya mbuka oyo nakoleka commission électorale ezali wana tosimba commission électorale imema biso na baélection fraude ekozala te etikali loi électorale na loi wana tokotia baclause tokotia baarticle oyo ekopesa transparence tokani fraude ekozala te